Les gars, c'est donc après qu'ils se soient tu leur files. Tu t'arrêtes ici, ils vont passer seulement. Ouais, les gars, quoi? Amand Rafia toujours. Pour nous, c'est Mangongele. Inspirateur des Rafia dans d'autres époques. Imbécile. Encore pour la mobile. On va la mettre ça. Ouais. À demander. Il y a une nouvelle collection, une commande, un peu moins sika. Sorozate, Marosal la yo. Nangi, Sorozate, Marosal la yo. Chulomba, Sorozate, Marosal la yo. En tant que grand couturier. Oh, la série numéro 1, prophète ou professeur. Magog, couturier même comme Falanga. Pour Falanga. Pendant une nuit, ça va se lancer dans le côtoir. Oh là. Pesonera koko mangongele na kati ya mangongele basike likambo oyo ezali likambo pasi pe bisengo c'est grâce à koko mangongele merci na misi biso bilenge kotumine mpona kolakisa bato vive voix ya style oyo tolati lelo oyo babengi yango style mangongele on la maison maison na yango babengi yango maison BFF eza ya biso bamessager toye na nouvelle collection ya biso moko tolati mongele te me tolati bukoko nde yango todefendre écriture à l'homme noir vis-à-vis ya koko mangongele soki lelo tosangani ale mangongele grâce à bakoko bamessager bango nde basala mboka oyo ndeti lelo topesi mwendeke ale ezala koma koko mangongele vive voix ayaki na liloba nzambe mpona bomoya seko mpona mokili mobimba baboya bakoko kimbango mangongele bakobeta mafimo nini kekele kaka ndenge tobaki jour moyo les jours jour moi jour yango kokaka te kokaka bakosalaka aire na jour makambu te kokaka le fait yango nde yango bilenga kimbangu biso toye ata le premier sapeur naturel sapeur le bicho du monde kokolingwala onga Jennifer Texas onga Yoshi onga Kenjo awa odoka mutu oleka nzela nini ozobanga nini kobanga eza makanisi akone pas à demander mwene Mai!
plus cher. Quand même, pas souvent, parce que là, la moitié va miser. Mais le deux pour qui s'en vont. Oh, Moïndo à l'attaque. Donc, premier distance à l'année Moïndo. Donc, nous avons un habillement autour de ça. Et ça, il y a plus cher du monde. Ceux qui va miser. Yoji, Versace, pour ça là. Il faut pas la maraude de venir de notre salaire. Il faut pas passer le hasard. Et ça, de l'autre Versace, c'est devenu un champ maître. Mais à ce moment-là, on n'est pas un biseau. Il y a un moyen de voir qui s'en moque, si tu es la création et l'expansion, il y a autre menu couture, rostandi, tous les couturiers du monde. Même Manaki, bon, on la met ça. Arrêt Mangongele. Toi, au fond, là, on va baigner la Mangongele. Ce qui est acquis Mangongele est un bel événement pour moi. Mangongele, on peut sa connaissance sacrée des esprits planétaires. La question molato. On va dire à tout le monde que il va qui n'a pas tant qui mutakala. Parce que biso to na molato. La première couturier du monde. Quand tu as pu fonder un commandant, il y a des à Bakoko. Les personnes de la molato. Molato la carte à magasin, la Gambela, la Limwala, la Zando, par-ci par-là, la Kato, au monde à un côté. Mais là, tu as la Sambola, il va y baquer. On a tambour qui moutaka la Mkolomoko. Dixième anniversaire naïe. La titre ici on a qui première s'appelle le monde entier. Il y a autre chose pour représenter ici naïe. Pour aller il y a biso ba une de sorte ça aller haut. On a une audience de la chaîne. On dit qu'il y a dans la maille les biens biso ba boko. C'est ça il y a pour ça la audience de notre pas Petite histoire, parce que corruption y a qui monene, monene, arrêt oyo comme on a arrêt kawaya. Et grâce à Bakoko va messager toujours qui solongo. Azongisa qui yango arrêt mango, mangongele. Et puis je vois corruption et les gars qui m'acassent. Après ça il va mongo 50 000, 30 000 pour la bataille, 20 000 pour la bataille oyo va charger. Mais il y a biso bakoko lokola mangongele c'est alona qui dans la Congo Afrika mokimo à partir de Sokoko bendele tele mesa qui biso bagete arrêti ka mangongele pona mokimo et force à mangongele ne yango ne biso to tikai na yango pona ko lakisa ba vivre voir que bakoko ba yeba komo ana nzambe c'est grâce à Père. On n'est pas à demander. Mais ça, Moine. quand on m'a c'est comment on a dit Yanza combat. Moi, c'est un thé. Esengo. Il y a 10e anniversaire comme on dit. Ce qu'on a été, on s'allait là. Quand tu l'as bas, on s'allait là. On s'allait là. Quand on a dit, on s'allait là. Moussala. Moussala, il y a Moussala. En tant que le messager, je n'ai pas de Congolais. Le représentant numéro 1, il y a l'Ingwa là. Quand il y a l'Ingwa sur Washington, il y a des gens qui sont communés. Oh là. Il y a un moment où c'est ça, on va parler là. Il y a un moment où on va parler. L'Ingwa là, Ezali. On va aller à Kingasan. Mangongale. Grâce à Nani, Koko Mangongale. Pour les Koko Yambo, pour les Yambo, Yabada. Il y a un moment où on va arrêter Mangongale de Angola. Arrête Mangongale Angoyo. Il est Mangongale Baye. Toi, Kokabula na batite. Toi, ko sansa entre Munele na Moindo. Yangoyo, bo moni bo sa Angoyo. Rafia en convexe. Oh, et Munele na Moindo, to sangani. Et sangana boye. Ouais, va bien. Koko langa te mala mutakala te. Ala bilamba ngoni ani. Rafia. L'anniversaire Samba ko li moi. L'anniversaire Salini. Samba. A tu vas combattre. Mais caché, et ça a biso. Ouais, être misé. La boutique a bien en l'ouvre. Kato, lac mort, il t'a gagné les boulous, mais il m'a mêlé. Et ça l'a raté. Que bon, là, que nous sommes là, là, sur la boutique. Ah, il va bon, on attend, nous, que on n'a pas de bon, là, yo. Mais être misé. Oh, il travaille là, idéologie, comme Mangongele, style Mangongele, griffe, Nango, BFF. BFF. Bana Poto, Bana Luanda, Bana Angola, Bana Kini, oh, Tikali, Italie. Bon, me la mets ça. C'est moi, c'est moi. C'est moi. Quelle est les mailles? Ah, vas-y,
Mais pause, mets la pause. On doit continuer là-bas une dernière fois. Les Made in Congo, à partir de côté, on va dire à la boutique. Oh, Zandou, l'ouvre, Katolak Moro. Oh là. Oh, ma solo, et mais. Oh, comment on est? Style Mangongale, idéologie, il y a Mangongale. Bon, on ne connaît pas, à demander. Oh, Bangani. Disait, mais les grand-pères en haut. Disait, mais il y a un haut. On ne connaît pas à demander. À demander, c'est pour ça que je vais vous dire, couleur. Oh, par contre, on a moi là, il y a un haut. Avant, mon élève, ton immeuble. Quand on a foufou, quand on a un moutarde, quand on a un moulato, on a un raffia. C'est le péché du monde, c'est du raffia. La boutique, oh, j'ai été. Johnny Versace, c'est pas pour l'Igual. Johnny Versace, on look at Makambu. Bon, Oiba, Dizan. Oh, Dizan Versace. Oh, le Marco Robert. Coca Poto. Coca Angola. Coca Kisasa. Parce que nous avons voté. Mais 10e année. Il y a quoi comme Angolais? Il y a un mot qui est bien nettoyé. La plateforme est comme Angolais. La sirop comme Angolais. Tu commences à gagner un Voilà. Notre 10e anniversaire à Koko Mangongele, grand esprit, on appelle ça connaissance sacrée des esprits planétaires. Il y a Makambo, tu as l'explication du monde, la vision du monde. Tu as la lutte contre la pauvreté. Tu as l'accès à moi qui va la bus, tu vas t'avoir qui mouta kalate. Mais vas-y qui n'est la bilele. Bilambo ko lukango la magasin mundelo rozo ya ngote. Ya ba chinois ko to rozo ya ngote. Bako ba sunu ba ko l'accès molato. Kwa bengi banana seti likolo, rafia na rafia. Donc c'est ne bilele ya bako ko la biso. On bende na moto. C'est mania Koko Mangongele kapeso makambo ya bwana na maele. Aiba fa batoto mangi musulu mangi. Bongo la réserve d'attendre ça. Connaissance c'est que les esprits planétaires batozo ko luka. Baya biso pesa kango yango. On va dire maele ko batie biso ezali. La création de façon technologique pour application pour makambo sur la carte. Car le moins ni grand-père a tué du massikoyo, avec moi, mais et la cara, et Kokisami. Donc, on est comme ça en Europe, en Amérique, en Asie. Donc, mais la question Kokisami. Debout, Africa. Dans le musulman debout, Africa. Donc, debout, Africa, à penser. Ce monde est tellement boyé dans le monde lendo. Et puis, la première noire, on a créé le featuring entre les blancs et les noirs. Il y a un mot. Dans la banque. Ouais, ouais, c'est la maté. Convexe à Rafia. Rafia en convexe. Aya, il me retient Boyali. Je suis à Poto, je suis à Poto. Je suis à la Poto, je suis à la Poto. Ouais, ouais, là, t'as mon amté. Et puis, c'est la maté. Et est vrai qu'elle est dynamisée. Elle va que ça, musique, il va sous nous, il me sort au Iba. Comme Jennifer, c'est un Iba, il bosse au yo. Coco Ling, voilà, yo. Quand il va voir, c'est un bandit, qu'on passe à biso courant. Mais elle a un mouton, on a calé caca. Coco Ling, voilà. Cette fois-ci, on a méchant, méchant dans l'ango. Il n'y a pas de couturier, on a Libanda. On a Johnny Versace. On a Mbamoto. On a Kenzo. Boabana, pour être misé. On a boutique comme on a monté. Zandou, Louvre, Kato, Lac Moro. Wanzali Boulou. Made in Mombele. Yangote. Èvre africaine. Style Mangongele. Yango bilenga Mangongele ba esikoyo. To laksa ba indo. Do lenga ni to rola tela. Ya rapon ba dia costume. Et au moins da costume da boye. A partir côté dans l'Amérique se présenter. Un costume BFF. BFF. Yango yo. C'est dans le costume. Bon moi m'a rappelé seulement. Voilà 3 pièces. 3 pièces. Ah dans la gilet. La gilet là on a vanité. Ninga bodo kamutu. Oh yo, elle connaît pas des mandats. Il y a jupe. Mais il n'y a pas de ça. Je suis à 4 pantalons. Je suis en zone ici, jupe. One poche. Oh, one poche, il y a un monde qui est à Mikolo. Tu vois, il y a une nouvelle collection.
Mais en 2018, et Salamaki, le 2 juillet. Le 2 juillet 2018, avant de goûter une nouvelle collection Sika. Oh, on est là dans le temps. Pour la tango, il faut aller en kin. On a boire la maïle ba indo. Comment que moi j'étais là mutakala te. Donc à partir de ba indo baninga biso Sika, ba ke likambunde ya ngolo tout ça nango, donc continuer dans la continuité likambo ko mongola avec bilenge wana kaka. Ba oya. Mais tu as forme belé. Et à ngamola ça perroter. Et à coutirer ba ali, ba coordonner bazali, ba style ba ali. Dengo ba monga de premier défenseur, premier sapeur du monde. Ça s'appelle le bichon du monde, c'est quoi là? Aventure te. Oh nganga yo sunani. Yo nani. Ah banga. Ko banga za makanisa banga po anini. Ko banga te po une collection senini, essaye déjà. Asengo bana poto, bino tu vas par-ci par-là. Si tu as l'examen que mola tu vas qu'on la biso balataki yango yo. Pamba te ba tu ba be keko kwazaki na lamba te. O atambola ki mutakala. Mais bilamba o ba bengi yango bilele. Ba bengi babi akone pas demander soko ebité, il faut retourner. Si à Rafia. Wa sabongela maso. Maboko. Et ça mis la machine à mundele te. So le camp na magasin mundele, okozo yango te. Luka ngona lufwa, luka na kato, luka na bagambela. Bakoyi ba mongo. Bakoyi ba mongo, mongo bakoyi ba yango. Lelo yo, connaissance c'est na kata mokila ko lesenge bako na sota mo ki mutakala te. Bazaki na bilele la bango, tisi à Rafia. La ville est plus chère du monde. Oko lukango aya akuta bakoko bazola kisa. Molato. Ke bakoko la biso bazaki na molato. Abengi yango bilele yampa. Ya moto la kisa molaki okite. Batu baye ba connaissance wa ke bakoko bazaki mayele belé. Bango ne bakelaki biloko ebele to mona mokili. Kasi munela ko misako ko zo ba ko zaki zo bate ko zaki ne maili pamba te yela bandaki da makambo tali chimie ya banene makambo technologie ya banene makambo tali création invention pe makambo nyonso mais bango ba eliso kelasi na bango ko sa biso to sali tongate to sali butote mais ko connaît ko la molato nous avons bagi na biso nous avons bouton na biso nous avons bikoti na biso nous avons papa na biso donc nyonso ezali tokele eloko moko te kasi toya kolakisa preuve de preuve ope kimbango olakisi soki bana wana bakola mayele ebele toya biloko ebele bagrâce ya père bazali biso mpe toza na kati kasi bobanga te toza deja wana boya tosangisa mayele otumbango baki bana bakoya na mayele ebele mpona kolakisa mokili mobimba topesi bino kaka bonne chance bolanda makambo na niveau ya poto na internet ali déjà bana ngo babengaki bana wana bakoya ne biso oyo bana mangongeli 4e génération koko oli voilà lakisa bango bilele hapa neto ko lakisa ba indo baye bakoko na biso atamwa ki mutakala te a connaît pas a demander le mango ndango c'est nous à partir de le mango bilamba ni oya kutu babikutu vrai oh $100 ba iba okeba fola kana restaurant d'amé les $100 keba zongo pesa petit va foutre même nervol à centre ya petit la bango sikoyo po amuna on bango te oya biso ya bakoko le représentant bo mokingombe ba gabiso to lata ko leka ba bonyo ça kombala ya nzambe mwele donc vraiment oza kwana oza mama nanga topesi bino bamboti na bino topesi bino lokumu na bino journée wana ya le 2 juillet tofetaka yango nde mpona nde ya kokumisa bino bamama bino nde bozali likolo na nyonso soki tupona nga kutu tozalaki bato oyo ya kopersonnifie nzambe nakobenga ta nzambe mama mais kimango aboyi yango tozwa nzambe tokomisa ye moto donc tokomisa donc apesi moto nayebi te mutuna soki ezali tokomandola kaka na kati ya peva kongo ndenge vusi kimango apesi biso 16,740,000 mémoire matondo mingi koyoka yo mutuna mpe ezali pamba te mbela elaka oyo ekoyelaki bamessager sikoyo balobi koko mangongele balobi azalaki regema nabetaka mindule makambo ebele bimi na kombo na ye bino bamessager po koko mangongele
ye moto aye kosikola kozongisa susu bilenge oyo kimbangu alakaki au travers ye Koko Mangongele kasi mingi bayebi ye nanu te boye toza na mboka Congo toyebi oyo mosusu bakolobela bakoko bango nde balekaka mingi na bamedia na biso mais Koko na biso babengi Mangongele oyo akutani na mvuluzi kimbangu bayebi ye nanu te kibomoto na ye image na ye bato mingi pe bayebi ye nanu te po tango mosusu aleki mingi na media te lokola bandeko mosusu bakoleka le 20 juillet oyo bamessager bakofete 10e anniversaire ya disparition na ye ya nzoto au travers biso alors liloba nini okoki kozala nango mpona koéclaircir mpona moto wana na kibomoto na ye Koko Mangongele po bato bacomprendre mwa moke olenge kani oyo akutani na Koko Mangongele mpe kibomoto na ye azalaki ndenge nini kovivre na bato mpona kotalisa mwa moke ndakisa ya Koko Mangongele mpona le 20 juillet oyo ya 2018 maloba mboka esengo mingi bandeko boza kolanda biso vraimen mpona ya Koko Mangongele azalaki humain lokola yo na ngai azalaki père de la famille azalaki na mwasi na ye mpe azalaki na bana na ye aza ancien garde civile oyo bakendaki kozwa formation na mboka Égypte azali mwana oyo abotami na papa Matemale na mama Davu abotami le 10e mois donc le 10 octobre 1964 abotami na 1964 na âge ya 32 ans ayaki kokutana na âge ya 31 ans plutôt ayaki kokutana na kimbangu wana ezalaki le 1er décembre 1995 mais bien avant cela ntango bakendaka formation na Égypte kokende kozwa formation ya bagarde civile bakotaki na kati ya pyramide na pyramide moko eza kuna eza na kiti ya roi Ramsès II atika aloba ete mutu oyo akoya kovanda wana soki avandi awa minda epeli ye nde mutu akodirige monde mobimba ye nde mutu akobikisa mokili mobimba bakendaki na cadre ya batouriste pe kovisite nini pyramide wana Égypte na Égypte aye alobi soki nga navandi awa kiti nini mwinda erosani ekopela ntango akei avandi mwinda eseni epeli donc wana na Égypte wana kutu nanu te akutani na mvuluzi kimbangu wana bien avant année 95 wana ntango avandi na mwinda epeli bato boya kotala mutu avandi na bake babengi bato mpo baya bazwa bafotographie ye avandi kutu te alingaki te kaka mwinda eseni epeli baye bazo bakangi photo wana la preuve ne photo na ti lelo tosi toza nango na 1995 aye kokutana na kimbangu na en face ya RTNC côté ya kan kokolokuna akutana kimbangu wana azalaki soda ayebisi ye mwana bakoko no balingi mingi bapesinga na kopesa likabo oyo osangisa bilenge nyonso tu oyo babotami na PV yako ya Congo menga aza soda siku non sa makamone te yaka tokende ngai na yo apesaka ye 4 places oyo faut bakende bakutana naye bakende bakutana les 4 na Matadi Mayo donc bakutana le 1er décembre bakutana le 4 décembre 95 na Matadi Mayo bakutana kimbangu bakenda kuna na Matadi Mayo akenda baboya kokotisa ye akei asali losambo boye akutana na papa Longi oyo azalaki na kati place wana ntango asali losambo likolo eyindi fungola oyo bakanga Matadi Mayo wana eseni ebukani apesa 4 places ya susu yaka tokende tokutana na mangengenge tokendaki biso nsu ba messager tokenda na mangengenge alobaki tokutana lisusu na arbre de vie na ambassade ya Belgique tokendaki tokutanaki naye na mvuluzi kimbangu mvuluzi Mangongele tangu na continuité ya mission na ye ayi kosangisa dengi abanene ko propager bona na ye na kati ya centre ville na ville kuna azali kopesa bwana na ye bato o bayebi banomona mutu moyo mulai bana kolata nzambala alati na cuir moko likolo be ba dessiner aigle na sima na côté ya mvuluzi kimbangu ayeko bimele ayebisi keno mwana isika o vandi awa vie babylonie donc vie babylonie zali vie o dolo tozali ko vivre ya ba ambiance ya ba business ya banini bo eza makasi kene na badara kuna isika bakoko na babongisela yo okuta pe bandeko musu bazina ngambu ya masina kuna yango ayaki kolongwa wana akeyi bayambaki liboso epai ya papa na biso mbuta na biso papa Ronvens na palais na ye o ndaku ya étage kuna ba o bazana bayebe événement nini oyo eleka wana tindenge na kati ya continuité ya kopesa bwana na ye
pe bafumu baye kopesa mabele esika oyo boza komona wana esika oyo le obe esika oyo tozwami bafumu baye kopesa place wana na continuité ya kopesa bwana na ye ndenge pe biso pe tosaya nini toye pe kokuta ye na kati ya nini ya likambo wana pona ya vivre azaki na savoir vivre avivaki na batu surtout la preuve ne tomona ki yango tokokuta musika na nazamba na bakolina mutu tokoya nango arobenga ba mama arobenga ba soda akabeli bango biloko wana mais biso basali kutu bilanga na te na biso touti ko souffrir comme bango ba kilomètre de to matina bangomba donc azaki mutu oyo azaki na bwanya pe na peve comme pe azaki na bolingo ya batu surtout tomonaki ye tovandaki na ye tozalaki na ye apesaki biso bwanya apesaki biso mateya atesaki biso secret de la nature secret ya bameto secret ya pierrerie secret ya bambisi secret ya biloko nyonso surtout abombelaki biso eloko moko te nakopesa bwana na ye nakomanula batu nakolakisa batu oyo bazwa baoccasion ya koyoka ye mingi te parce que mingi na temps wana babiloko oyo ya bainternet ezalaki mpena na top mpenza te mais na baradio na batv aleka baémission ebele babengaki na nkombo ya prophète professeur donc abandaki koloba makambo oyo ezali kosalama mpe abandaki mpe koloba mpe koapprendre mpe bato baleson mosusu ya sika mpe oyo bato baseyani bayebi te voire même ata baprofesseur ya bauniversité bazalaki vraiment touché makasi à travers mateya na ye à travers bwana na ye nini oyo ye azalaki na yango na kati ya continuité asisaki déjà mission na ye parce que na ngomba ya 2007 ayaki déjà que bino ba messager bobima bolata ba costume to ça lokwa neti bobimi déjà na ngomba wana alobaki ete nzambe ya bakoko tala bato minene oyo batanami liboso na biso apresentaki biso devant nzambe ya bakoko donc mission na ye pour dire que non akufa yemo abaneko bango mutu akufaka te parce que mutu azali na 7 corps oyo azalaka nango soki opère de corps physique il y a d'autres corps oyo esalaka ni oyo esalaka oyo ezali toujours na kati ya continuité de continuité parce que tant akufaki wana le 20 juillet wana une semaine après esika oyo tobandeki kokende kosala misala na liberté kuna amonanaki na batu avandaki pendant plus de 30 minutes na batu pe boye keno bakaki sangwa keno mutu wana akufa abite bwana makambo oyo ezali koleka na kati ya Kinshasa kuna te ngai yo nazali physiquement donc pour dire que non akufa te pona ya koloba keno ndenge nini oye avivaki azalaki mutu lokola batu nyonso surtout azalaki na mwasi na ye azalaki na bana na ye na misu na biso aboti bana mibale oyo tomoni oyo pe toyaki kokuta pe tokutaki bango donc azalaki mutu lokola mutu abanaye kolia na batu nyonso surtout pe abanaye ni na régime alimentaire naza suko se souvenir abanaye kolia musulune ezalaki juste kaka misi tuna po ani habité depuis na botama maman abiso alobaki no balakise ke no ngai nalia musuni te mais azaki végétarien te mais abane ko le mbisi mbinzo mais musuni autre avec musuni viande rouge ou soit viande blanche abanaki kolia yango te vraiment donc azaki mutu sonet esengeli kamu ya kogangela akoganya so esengeli kamu ko conseiller akoconseiller so esengeli kamu ya kopekisa akopekisa donc azaki mais azaki mutu mo pe ote lokola guru mo boye abatami na kati ya mo place ya mo monastère mo bokenda kotali rien abandaki ko tambola abandaki ko seka abandaki ko lenda na batu surtout la preuve abandaki ko kende émission na radio yemoko arolongwa depuis Badara esika wapi etanu na biso ezwami akokende tina ville kuna yemoko azaki na policier te na garde corps te na nani te azaki toujours habillé en raffia tant on était comme en 2007 bayaki koyebisa ye epai ya bandeko na biso oyo tobengi bababa oyo bazama ndefu ebele bayaki koleka nga oyo te donc bao bazama ndefu ebele kovo wana bango nde na nzete bango nde bato bayaki koyebisa ke no papa ya so tomoni ete ozali kodiriger monde mobimba esengi na siko ngonga ya kokota na kati ya babiro ekoki esengi na fo olongola elamba oyo olata nini costume donc prophétie wana eutaki pa ya bandeko na biso wana ya bababa donc ndenge toza boye toki ko négliger mutu mon côté ceux qui azaki n'esprit ya négligence mais celle ngaki a capté message na bango wana te donc tant aussi alongolaki déjà rafia alati déjà costume boye ezaki déjà fin ya mission na ye la preuve naza suko se souvenir naza photo souvenir mo be ngomba na ya suka ya 2008 tant azali komata nazalaki na sima na ye amata ngomba wana na kolemba nyonso surtout azaki déjà fatigué
azaki fatigué donc pour dire que non d'autres gens oh non ba bomaye onini boye biso tozalaki na ye batika jamais ko bomaye parce que na ndako na biso kuna na bois noir ba messager boyebi yango bien ba beta ye masasi kuna mais etikala ko zwate bakanga ye batina 50 soda ba ya bakanga ye pour ningi a dévoiler la vérité ya kimbango ba mona été donc aza mutu mobe otoki ko tchena ba optique wana te keno bakanga ye ba bomaye ba empoisonnaki ba bloko tout ça ce sont des histoires au kaka batu ndenge balobaka après disparition ya mutu mais yé tango azaki mission na ye na 2005 ya kimbango ayebisaka ye 10 ans après akoya ko sani akoya ko visiter donc biso pe tozape na ko commémorer 10e édition ya disparition et donc tozana kati ya espoir pe ape va comme te bien physiquement ou soit spirituellement akoya ko visiter biso aya ko aider biso na ba problème o to salini tozali na yango pona pe ya évolution ya likampo eza nango donc biso ana kati ya mwana to ya mabangunza oba mbikudi baya ko ebisa biso ba message o ya ye Vulusi Mangongele moko aloba ete mutu wana akufa te akenda quelque part akenda ko zoba donner makambo etali création na invention bakutana kinye na kati ya zamba ya ngola mususu ayeli susu abu ayesu koloba susu kaka na 2018 o toza o ayeko pesa confirmation que no mutu wana monier na niveau donc azana extrême na niveau ya likolo ya mokili mobimba alobi ete 8e octave ningi mo Albert toza batu ya 8e octave donc amwe na 8e octave abi keno nini Mangongele Vulusi Mangongele ayebisi ete keno message yango nde ezali ko patronner ba religion nyonso tout na monde donc ekobana à partir ya Congo awawa donc message o ezali comme ya ko négliger bino bandeko o bozali ko nanga bisika bozali o bozali ko commémorer édition o ya 10e édition ya disparition ya Vulusi Mangongele to ba ete to vanda kina grand esprit to vanda kina mutu o azaki munene o atalisa biso bonya pe maele donc to senga na nzambe ba ko apesa biso bonya pe maele o ye azalaki na ngopona ya ko défendre ye parce que jusqu'à présent 10 ans après tout ça na nous bilan 10 ans ya kozala naye na 10 ans ya après total le obe évolution niveau nini obe c'est le obe to évoluer tozala batu o ya ba sentiment so net to évoluer te to vandisa bonya pe maele na biso ensemble to luka ndenge ni tokoki ko marcher ko évoluer le obe to moni bande ko balongwe libota mobimba balongwe musika baye awa juste kaka pona ya rosani ya ko vérifier pona pe ya kozala à la page ya kati ya makambo ndenge ye moko alobaki yango donc abane ngape ofimaka ngana na vandibo Mongo tolinga tolongola ngo na image pona esa biso moins sérieux mais yango c'est na kundango titi ta comme officiel madame so filmer nga na bon mongo c'est officialisé né ba filmer biso Voilà magami ça il est cas ngere mdako sala ba biloko filmer nga ngani na vandibo siko boy tovandi awa toza na siège social ya bamessager toza pe longo na mbuta Ronves bakolo histoire yango bede toza pe abena paka Lunda moko ya administration Lunda tozali apena mbuta Zola toza na siège social donc net bureau central où ils géré tout dans les États-Unis, na France, na Londres, na Amérique, na Canada, mokili mobimba base fixe au boyo kaka base fixe esika mondelo ezali esika koko ye moko azalaki ya administration centrale oyo ezokamba bamessager nyonso sur base ya 510 millions de kilomètres carrés oyo tobengi mokili na biso planète Terre. Awa nde centre de la Terre. Tokopesa mwa liloba pona sikoyo pona koluka ko valoriser yango. Merci. Bakoko bapesa mwa bwanya pona bisikoyo. Po tomoni pe bakotonga musée na centre ville. Pona kozongisa bikeko na biso. Yena ngwende nango na terre virene kuna na Belgique na mboka ya France kuna babikeko na biso nyonso eza na ba musée ya ba Quai d'Orsay, Quai Branly. Yango awa tokopesa liloba epai ya bakoko bisiko oyo lobi nango likanisi ya kokomisa yango pe musée ancestral authentique ya ba art vernaculaire ya biso moko maloba talisa nono baninga mwa moke mpona esika oyo sika toza awa na bureau central matondo mingi vraiment oyo eza esika motuya esika ezosangisa bayimboka
vraiment batiami vraiment na ngwende ya kolobela bakoko na bango mpe kolakisa valeur ancestrale ya bakoko na bango to bilembo nini bakoko na biso batikaki tel que sika oyo koko na biso kimbango atikaki ke tosala adresse awa eke kosangisa bana bilaka ya kotomine ya 4e génération bakouta bipai na bipai bakouta mikili lero mais kanja ye mokati mikili partout bakoya awa mpona koluka adresse oyo adresse oyo eza esika oyo prophète professeur alekaki mpona kotika identité oyo kopesa forme oyo lelo tokutani awa ngolobaki eza esika monene kosangisa bato ezali adresse oyo abengi c'est social administratif ya liloba ya nzambe ya maboko jardin social esika esangisaka biso yango awa ezali esika bureau oyo totikali kosala vraiment na mbende ya liloba ya kokoma mongi esika oyo omoni ke toklasse mwa bilembo oyo ezolakisa lokola bilembo ya léopard ya poso ya léopard lokola bilembo ya bafoto ya bancetre na biso ezopesa histoire na kati ya mboka na biso oyo ezolakisaki bato ebele bakoya na adresse oyo mpona baya batuna biso mwa motuna oyo ekozala na eyanga yango nde peut-être totiami yango esika eza adresse kimbango alobaki partout bato bakoluka ye bakoluka adresse na ye fama te confusion eza makasi na mokili lokola confusion eza makasi biso totiami awa mpona kotalisa oyo ezali bosolo ya mfumu kimbangu ndenge alobaki depuis 1952 na lowa alobaki kaki osangisa bana bilaka oyo bakoyeba ye te meya kozala kati na bango mpona ye moko enseigné bango mpona kotalisa bango oyo ezali préparation ya kozela oyo babengi kongo ya sika oyo bato bakovanda na kimia bato bakozala na nkembo ndenge omoni tozali kokutana awa mpona tokolisa génération de génération bayeba histoire ya basetre oyo bayebaki nzambe cela veut dire oyo babengi c'est social et administratif ya bamessager de nos ancêtres na nzela ya limoniseli mangombe matondo mingi awa tomoni bikeko ebele baart vernaculaire ya biso art authentique à la longue ntango mosusu musée te awa oui bato bakoya kokuta musée bakoya kotuna histoire yango tolobi ntango okotuna histoire nde place oyo baolakisa mpe bilembo oyo ezali awa oyo ezotalisa histoire wana yango monike bakoko na biso basalaki ya mingi pamba te bakoko na biso bazalaki na foto to ndenge lelo ozokamere biso to mpe ozokanga foto me bakoko na biso bazalaki na sagesse te to mpe boyebi oyo yambo akende na mokili ya molimo ezalaki na bakoko ya bwana mayele oyo lelo tobenga bango na livre français bascripteur c'est-à-dire bango batayaki banzete bayebaki koma ya kozwa elongi na yo kotia yango na nzete mpe oyo ya kala oyo ekowumela mingi mpe oyo eza ya ntina jamais baosala yango na n'importe quelle nzete cela veut dire baosala yango na nzete oyo elongo bani oyo esengeli bagrave elongi wana oyo ezala lokola foto na kati na biso ndenge mpe ozomona awa koko bouli kokotia ye likolo awa oyo koko boule éléphant to babengi nzoko bino bobi boule ndakisa cela veut dire oyo ezali nyama ya monene oyo ezalaki na kati ya ekolo na biso azalaki na connaissance ebele kati na ye tel que ozomona ye ndenge mpe aza na ivoire oyo ezali na misala ebele na kati ya mboka na biso cela veut dire bato bakozwaka ntina ya nzoko mpona mosuni na ye to mpe mpona ivoire na ye oyo bato bamoni ndeke wiso bazwi yango bateki bazwi mbongo or que non nzoko aza na mosala ebele ivoire ya nzoko eza na misala ebele oyo ezobikisa bato soki lelo toyebi ntina ya ivoire wana ya nzoko te contexte tokobikisa milimo ya bato tozoperdre bango sans ke bakende ozwa lobiko na l'hôpital to mpe na baeglise mais or que motu soki alati ivoire ndenge peut-être nga natie na mwa pta ezali na ntina oyo ezolakisa ke ezali kopesa ngai motu nawumela na lisusu mingi na kati ya mokili et puis nazala na forme oyo
peut-être batu ya mabe bamona ngai te à partir ya ivoire eza motuya yango omoni ke boule oyo ezali explicatif na kati na biso okuta mpe mikolo ekoya okomona mpe so bilemo mosusu tokobakisa lokola mpe oyo tozopesaka explication tie mpe elembo ya ngando to mpe elima ngando elima ngando awa na kati ya mabele na biso azali nyama oyo awutaki na kati ya moto na volcan na nsima ya mikolo na mikolo nde bamonaki nyama ya elima ngando abimaka na kati ya libulu ya volcan ayaki kokota na kati ya mai oyo babengi Tanganyika yango nde bapesaki yango nkombo laki Tanganyika ntango akotaki wana ti lelo atikala wana na kati ya histoire ya mboka na biso yango lobaki toza mpe na banyama ya makasi lokola na mai ndenge mpe oyo aza na mosala ebele oyo soki lelo toyebi ntina na ye okomona ke bato bakoyeba valeur ya biloko ya Nzambe asala na mokili. Cela veut dire basoloni ata tokoti na mozindo te mais lelo bato bazomona ngando tato peut-être mpe azokanga motu na mai to mpe po azosala vengeance ne na mai nde bato bakobanga or ke neti biso toyebi connaissance ya makambo wana. Cela veut dire bakoko na biso barekomandaki tout bayeba ekoma ya kobenga banyama bauta na zamba mpe babima na mokili bayeba ekoma bakobenga bambisi na mai to mpe espèce nyonso eza na mai mpo ke babima na mokili barekomande bango mwana omoni ke likambo kutuya biso mpe tobombi histoire oyo bato bakoya bakokuta na bato mosusu totie kuna lokola bastarle baza kuna bayaki tipa na biso awa. Cela veut dire totikala mpe na baimage na bango mpo bayaki na bafoto te biso tozalaki dala na mayele ya kokaptire bilongi na bango kotia yango na kati ya oyo babengi na baart na banzete mpo ke bato ntango bakoya tobeta lisolo yango malamu histoire ebungaka te mpe echangeaka te bango nde bayaki mais biso tokendaki te donc bahistoire na bango mosusu ezali oyo totanga meme na bachike eza ya biso te mais ya biso ezali o bato bakotanga eza na écriture makambo to eza na écriture na yango yango nde omona mikolo ekoya ekende ntina baministère ya enseignement mpona ke bato bayeba kotanga mpe écriture wana oyo bapesi biso na ntango na biso ya lelo mpo tobimisa yango elakisaka wi bakoko na biso bazalaki bazoba te oyo na biso bazalaki batabwanya na mayele mpe yango nde batikeli biso matondo me namoni kokolufa pa akomeli biso awa boye pakalufwa alors solo be solo pakalufwa uta na ngomba ti tozalaki le 20 juillet en tout cas occasion ya kozwa yo ya na kamera ezalaki te lelo aloka tozwi occasion wana tika toprofite totuna yo pene motuna kokolufa ozali moko mpe ya bamessager koko lobela biso nano mwa moke mpona moto oyo babengi Mangongele mpo motu na moto akoyanola mpe na ndenge na ye lolenge azalaki na kibomoto mwa ye ndenge azalaki kolinga kozala na mokili maloba ekozala pai na yo otalisa mwa baninga koko Mangongele azalaki ndenge nini na mokili na bato matondo mingi ndeko na ngai kanta na ndenge osi kopesaka maloba soki naza koloba na yo cela veut dire naza na esengo mingi oyo kutu papa na ngai na mama na ngai babota ngai bapesa ngai te oyo ngai nazwa na Mangongele cela veut dire vie na ngai na vie ya papa na ngai na ya mama na ngai ekobonga na nsima ya maloba oyo Mangongele apesaki ngai na mokili na biso tozangi écriture Mangongele apesi biso écriture ya eza na kati nango invention fabrication na création. Donc il faut totia eloko wana mutu bo moto ya moto ebandaka nanu wapi na kelasi soki kelasi ezali nde moto akomi mayele tozwi bonzambe toti kelasi yango wana elengi na ngai epai ya Mangongele yango wana atambwisi ngai bisika nyonso mpe nazali na bapreuve ebele mpo natambolaki na ye naza na bapreuve ebele ngai nakobenga ye Mangongele na kombo mais kati na ngai nayebi ke wana ye mei azalaki kimbangu ya ntungu noir donc kimbangu mokili mobimba ye azalaki donc azalaki na bwanya mayele
ya kolakisa mokili ete totambola ndenge lolenge nini mpe ya ye misala ezalaki na ntango nango mpo tozali kosolola na ye biso toyebaki te un jour ekoya boye azali koloba na biso tout le temps ke ngai naza na mission na ngai naza kosala eza ya 10 ans soki 10 ans na ngai ekoki na kosala voyage moko na Europe ye aza koloba na biso na Europe biso toyebaki akokende Europe soki asali 10 ans akokende Europe tomoni mutu aye brusquement mutu wana bino napesi yo susu 3 mois ote 3 mois na esprit ezalaka 3 ans asala sur 3 ans ba 13 ans ya service oyo bakoko bapesaki ye nde aye kotika biso kati na nzoto me na kati ya esprit toza na Mangongele abomoro ashisho toza na yo koko lufwa aza d'accord ke atambolaka ntango nyonso na koko Mangongele nakobosala likambo Mangongele te mpo soki ndabosani yango tobosani yango lelo oyo cela veut dire mokili na biso oyo ekufi apesa biso fungola ezali awa na base fungola ezali awa soki ata bakonzi ya mboka balingi ata lelo oyo baya awa tolakisa bango fungola ke kimbango azalaki na biso awa baya toza d'accord toza prêt bino boza mpe na mikili misusu boyeba bien ke kimbango azali awa avec des preuves atikela biso mpe ezali awa na site. Donc, tu as un concours na bino, tu as poids, tu as un gouvernement mobimba. Comme on a la présidente de la République, tu as un bino, tu as un potoboya. Tu as la marche, tu as le baran na bino, matadi mayo, tu as un batine matadi mayo. Mais tu as comme la bino, biso nyoso na ici kawana, pour la relagisa. Beaucoup si examen na biso, tu as le mona passe, tu as un bosomi en boka na biso na kombo ya na. matondo mingi pakalufu esengo mingi kozwa yo boye kosembola pe en tout cas tozala kosepela matondo mingi tozala pe boye na mbuta zola moko ya oyo nyonso makambo etali nkunga ya bamessager donc ye nde makambo etali loyembo oyo ya losanso bato nyonso bazwaka losanso ya nkunga nde epai na ye totalisi so maloba atalisa biso mwa moke Mangongele ye penze munini alingaki koyoka epai na yo ntango mosusu bon epai na ngai ntango nazwi lusansu wana siko tosangisa etando na biso etando na nzete me grand-père bana chaque soir afaya epai na biso sikotango banda koyemba nzembo ebanda kozwa ye tro ezalaki nzembo oyo po nzembo wana afana nasilisa yango natunaka ye motu nango nabi grand-père sikoyo mbuluzu ntango olobaki ke baobete masasi na place brakona banayemba nzembo ngo ezali na lido nzembo toyembaka nabi kimbo nkembo nzambi nkembo kimbo siwa sulwa omoni refrain wana lokola ekotaki na nzembo oyo nakomeka sikoyo oyo grand-père bana kolinga yango wana grand-père nzembo wana soki tokoyembaka mwana kudu motu na nsima alobika ya losansu abando kwanza motu akotombola so elongi te nzaya oso kembela babo bakwikila munzambe ku ngutulendo kembo 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 nzambi kembo siwa sulwa tala libotaneza konyokwa mamoyindu poyotikaki nzambe ya bankoko yakaozangana kembo nzambe ya bokoko bomo ya sekoyo kozwa mokili mobimba kumisa bansa bandimeli nzambe nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokopona omoni nzembo wana nde wana nayebi soki oyo ngai oyo ebimi na mutu na ngai oyo yemoka apesanga tona te wana soki nayebi nzembo wana grand-père fa gumbaka mutu mwana azokanza mutu alobaka losanso nayebi te eloko ne bana koproduire epai na ye aza na biso aza koyoka aza témoin tondo mingi esengo mingi butazola solo be solo ezalaki esengo mingi ya kozwa esiko mpo ezali centre awa nde bureau central base fixe de la frontière ya mokili mobimba sur base à 510 millions de kilomètres carrés awa ezali neti centre ya bamessager nyonso bazwami na mokili esika oyo bokomona kaka boye te bokomona ntango mosusu kaka boye mais esika oyo nde baoyo nyonso bazwami na étranger bakoya kotia loboko na loboko ya kovalorize baplace oyo esika oyo mpe koma neti bamusée na biso mpona kovalorize art central biloko nyonso ezali aro yango desingaki grand-père ntango azali na ndako na matiti biloko tu yango ezali na kati ya ndako ya grand-père
endurance na biso maintenance biso nesali ndenge biloko ezalaka surtout linga ozala disparaître mais na 10 ans tika soki okonserve biloko oyo ezalaki tout autour na ye yango biloko ezalaki epai na ye akosa le pardon tout biloko ezalaki epai na ye phénomène matondo mingi ya grand esprit toza na administration centrale donc base fixe de la frontière. Est-ce qu'on appelle la robe toza na Mbuta province azali awa tolobi bakolo histoire yango parce que soki awa tozolobela base fixe de la frontière ezali nde Mbuta oyo nde bafungolaki bisika oyo tovandi donc toza awa na Ntsele na cité Badara Beder pembeni na aéroport international ya Njili musika te donc donc n'aura plaisir n'aura plaisir kaka ndeli kaka pour monde entier tamo mokili kuna robani akizuru balobi ngala nani bo amende ya mangwenge ndinga lunda yes sir bede kama mtote bede pinana mingi ya kulbate me kanza batela mwasi na bana nayo makambo za nde belé ya kosala bosala bino bata poto tozali awa ya Afrique nzungu ifo baka nzungu na bino ya fini kuna ngwa atondo mingi Mbuta province soki ntango mosusu pakalunda kosisa mwa liloba tosisi mwa liloba oyo vraimen ya kotindela bino eza ebele ya mwa moke ya koloba ezali ke biso nyonso tu vraimen tozala bomoko bolingo peut-être mwa matoi na biso ezokende mosika mingi mais esengeli toyoka oyo esengeli toyoka ya motuya ya bonzambe ngelobake nyonso ezali ya koyoka te ezopesa mingi mpasi vraimen na bino bandeko na biso ya bayindo bozali kuna na ngambo ya Europa to na ngambo ya Asie naosenga na bino ke bolongola polémique na makambo akoko mangongeli to na makambo ya vurusi kimbangu to ya bakoko na biso pamba te temps oyo tokoti oyo ezali temps moko urgence mpona biso bayindo esengeli tozala bososoli tozala parci parla te lokola baye oyo babungi na zamba biso si tozwi bososoli to comprendre ba réalité mingi o bebino boyebi na o biso toyebi na bonzambe o tozolobela oyo lelo bino bayindo esengeli to reconnaître que esengeli tozala na religion d'état eza makambo bakotia polémique te o biso bato église des noirs o biso ba messager o biso bato ya papa nkusu o bato soki ya banani to bangunza te tant o eza tant ya polémique te to boyi yango bino bandeko na biso bwana Europe toujours tozali bana ya tata moko mama moko oyo touti epai ya keteleki nambo nzala mpanda tozala bomoko toyeba kobundelaki nkulu na biso tozongisa bonzambe na biso ezonga moko po toyeba kokombattre tous les systèmes oyo mondela ye na yango lelo mboka na biso Kongo ezobela me bino boza kuna ndiri bokimi likambo me bokimi te or ke lelo tomoni ke wi komba eza moko mpe tozobundela likambo moko bino boke kuna bozala ba recherche ebele oyo lelo bokozonga na kati ekolo na biso mpona tobunda toyeba kolongola système oyo mondela azala yango tolongola oyo tomoni eleki na mabele na biso ya mabe ce n'est pas que biso na bino to bando kobendana kati oyo bamessager boye oyo biso kuna bato église des noirs oyo biso bato ya fulani non toboyi polémique soki lelo biso bamessager tolekaka mingi te na média ezali mpona koboya polémique tozokende kuna mpona totalisa bonzambe to histoire bancetre na biso basalaki nini batikaki nini balobaki nini ce n'est pas que tokomotanga o komba fulani non toboyi makambo wana tolekaka na média te mpona bapolémique kimbangu aza gagneur d'âme te kimbangu aza prédicateur te kimbangu ayebi ke oyo temps na ye ekoki soki oyo amona bilaka biso toaba na bilaka toboyi polémique tolingi totambola na kimia soki tokutani tokabola bondeko tolakisa bolingo oyo nzambe atikati na biso yango totindeli no bamota trop awa tokutani na siège social ya liloba nzambe ya bakoko na biso tokutani awa teke mpona toyamba o mutu oyo elongi na ye eza ya bato ya kimbangiste non biso toyambaka tout le monde tel que mpe koko kimbango ya mangongela fc biso ke tokotambola na mangomba nyonso mpona toyeba kovisite caractère na principe ya bakoko na biso
yango wana un point un train topesi bino bamboka trop totindeli bino vraiment coup de chapeau biso tozobunda awa tokoti na temps ya lutte contre la pauvreté temps d'agir. Cela veut dire tokoti na temps d'agir. Yango elobaki tosali 10 ans oyo ezalaki ya kozoba te ezalaki 10 ans oyo tosali makambo ebele mais eza ya kosala publication te ezali likambo oyo ya kati ya bonzambe ya bayini mpona mokili mobimba eza mpona ngai te eza mpona yo te mais eza mpona mokili mobimba kimbango ayaki na message universel. Ce n'est pas que kimbango ayaki na likambo mpona bato bakongo non kimbango ayebani partout na toute étendue de la terre na mondele moyindo ayebi. C'est ça. Natondi bino kotondi na kombo kaka ya Nzamolo matondo. Matondo mingi. Alors, awa toza le 20 juillet 2018. Lelo ezali commémoration ya Koko Mangongele ndenge atikaki biso na nzoto na corps physique. Lelo yo ezali 10e anniversaire na ye. Awa tozwami na mboka ya Badara na cité des messagers oyo babengi base fixe de la frontière. Tozwami awa epai ya bakoko mpona ko mémoriser lisusu mokolo ya lelo lokolo eza mpe 10e anniversaire na ye. Tous les 10 ans elembo oyo ya Koko Mangongele mpe ya Koko Kimbangu emonisamaki. Lelo oyo mpe tokosepela mpo bayike toyingameli mpona mokolo ya lelo. Motuna mpe bizali epai ya bandeko bamessager ya kotuna moko na moko na ndenge oyo ayebi bien elembo na ye oyo etikaki ye na mémoire mpona Koko Mangongele na bomoto bwa ye na mokili. Azalaki ndenge nini na batu, ndenge nini avandaki na batu, lolenge na ye moko na moko atikala ata na elembo moko oyo akoki kolakisa mpona kotalisa mutu wana oyo biso tobengi Koko Mangongele. Nakopesa maloba epai ya Koko Koko Lunda abanda kondakisa biso na lolenge na ye souvenir nini oyo atikala nango na Koko Mangongele maloba epai na ye. Matondo mingi vraiment Koko ndeko oyo babengi ndeko Kanza nasepeli mingi na motuna pamba te otuni biso motuna ya motu ya lelo na journal lelo lolenge omoni biso totelemi awa esiko babengi c'est social et administratif ya bamessager de Dieu de nos ancêtres. Yambo vraiment nafongola liloba na ngai napesi bato banso bazolanda biso par-ci par-là bazali bisika banso bazali na ba intérieur pe à l'extérieur ya mboka na biso bisika banso bayindo bazali topesi bango mbote mingi pe topesi ekambemi ya mboka na biso oyo ezokamba mboka na biso topesi bambote ya mingi pamba te na kodécouvrir histoire ya mokolo ya lelo topesi mbote mingi na basoda mpe na bapolisi topesi mbote na bamfumu mpe na bankumu topesi mbote partout na bandeko banso bazolobela bokoko na biso mpona kobanza na date ya lelo oyo ezali inscrit na kati ya badate historique ya ekolo na biso na kombo tozobenga Koko Mangongele na bomoto na ye ndenge kani malekanaki oyo ezopesa biso souvenir tozali vraiment ravi tona esengo makasi ya komona na biso na Koko Mangongele oyo lelo tozobenga ye prophète professeur mpe tozopesa ye kombo lelo na date ya lelo oyo apesamaki kombo le grand esprit Mangongele oyo ayaki parmi biso bilenge ya kotomine mpona koremettre biso credo oyo lelo epesi biso fier ke to reconnaître bancetre na biso mpe toyeba nzambe ya bakoko na biso ye nde mokeli mpe azali na bomoko kati na biso bayinde elingi oloba nini na mokolo lelo vraiment ezali journée ya le 20 juillet oyo ezali date monene ya kokommémorer journée ya Koko Mangongele to pensée ya Koko Mangongele azalaki nango na kati na biso bilenge ya kotomine na bukimosuni nini ye asalaki mpe nini oyo ye alingaki mingi na kati na mokili mpe devoir na ye ezalaki nini etalisami na kati na biso na mozindo soki lelo bato bamonani awa ezali kotalisa présence to mpe continuité ya programme ya pensée oyo Koko Mangongele azalaki na yango oyo bakoko na ye batiaki kati na ye eke azalaki grave ya kobenga ye na bakombo mibale prophète professeur ayaki koenseigner biso bilenge na credo oyo akutanaki na yango kobanda bomwana na ye juste kokoma le 1er décembre
1995 akutana na ko Kimbangu encore koko na eli susu oyo ayaki ko remettre mais oyo azalaki chargé na yango pona kotalisa e devoir nini esenga pona ekolo na biso Congo pona biso bilenge ya kotor nini oyo tobengami bana bilaka ya na maloba ya koko Kimbangu yango lelo tozali ko penser journée ya koko Mangongele azalaki na biso na Mosuni lelo tozali na ye na kati ya continuité ya programme na kati ya connaissance secret des esprits pamba te balobi nzoto oyo edécomposaka enyokwamaka mpe umelaka ekufaka mais esprit ya mutu ekufaka te yango olobaki lelo tozali na continuité oyo azali koalimente biso encore na kati na makambo oyo tozali na yango lelo omoni biso ebele awa journée na biso ebandaki depuis le 19 tokengelaki yango tozalaki na mboka Bois-Noir esika oyo Koko Mangongele alingaki mingi so lelo totelemi boye c'est-à-dire toza fier parce que style oyo totelemi nango eza mpona Koko Mangongele makambo oyo alingaki mingi na mokili mpona kolakisa bato style oyo lelo topesi yango komo style Mangongele c'est-à-dire ye moko moto atelemaki boye mpona kotalisa bato ke na esprit azalaki Koko Kimbangu mais en chair azalaki Koko Mangongele mais mpona bato badécouvrir c'est-à-dire toza ebele tel que omoni biso totelemi awa bato Koko Mangongele asangisi basoda bayimboka bamfumu bankumu bato ya lolenge na milolenge bamindele Kimbangu Mangongele azalaki moto oyo azalaki na bokabwani te alingaki tous les races du monde mais asengaki ke na bato bayeba message divine oyo ayaki na yango ke bato tu bayeba nzambe ya bakoko na bango c'est-à-dire nzambe yango aza moko mais bato na bato so barespecte culture na bango nde yango moni biso lelo tozorespecte culture na biso tozoko compléter histoire oyo lelo toza na yango na kati ya continuité ya pensée ya Koko Mangongele vis-à-vis ya credo oyo akutani nano na bakoko na biso Koko Kimbangu yango moni bilongi biso oyo tozali ya génération oyo toye toza vraiment na même connaissance oyo tozwi epai ya prophète professeur yango nde atikeli biso eloko moko ya motuya na nzoto na mosuni l'esprit pas na biso ko abi esprit eza une frontière souvenir nini oyo oza nango personnel oui oyo oza nango tamuso okondakisa ke ndenge yo vandaki na yo personnel elembo nini motuya parce que na vivre lelo na bomoyi bwa seko na porter eloko moko ezali grand histoire oyo ekokita na génération de génération ya ngai Koko Lunda c'est-à-dire histoire na ngai moyebunga na mokili eza te à partir ya liloba ya Nzambe oyo babengi la parole de Dieu la vie éternelle c'est-à-dire lelo lobi nazalaki mokufi mais lelo nakomi moto ya bomoi c'est-à-dire tokovivre longtemps na mokili tokoumela pamba te na secret oyo Koko Kimbangu aye nango na génération na biso mpona transmettre yango na tandi de la terre na toute étendue de la terre yango vraiment ndenge omoni bilenge bazali moto aza na conception ndenge omoni aza fier parce que style oyo nalati grâce à Koko Mangongele eloko ya motu ya lisusu yango wana mais bomoi bwa seko oyo nazwi grâce ya liloba oyo aye na yango na respecte yango avec beaucoup de respect vis-à-vis ya bacentre na biso ke nayebai komwa Nzambe yango moi tomikitisi tolongoli lolendo totiki bisalasala toye tosalela bakoko na biso bayebana na mokili ke bayeba ekomwa nani ya Nzambe yango moi tozali awa donc journal lelo eza ma akei moko chaleureux mpona biso bamessager toyambali tokutani bitando na bitando bakomi na komi bamboka na bamboka tozali awa donc kotambola moto akozwa liloba awa tozali awa bacadre oyo baotambwisa liloba ya Nzambe c'est l'organisation ya liloba ya Nzambe tozali awa na batata bitando bazokamba liloba ya Nzambe tozali awa na badepartemento oyo basimi misala ya liloba ya Nzambe tozali awa na bacadre oyo bayebi mayenini oyo Koko Mangongele atikaki mpo batia yango na exercice c'est ça lelo tozali na 10e anniversaire donc kotambola vraiment okutana na esengo ya 10e anniversaire ya Koko Mangongele na même pensée oyo azalaki na yango Koko Mangongele alingaki bato mingi ayambaki bato ebele azalaki na bato ebele na nsima na ye mpona kolakisa bato misala mpona kotalisa bato bonzambe ya bakoko na bango matondo mingi na kotambola kotuna mpe motuna epai ya moko na moko alors tokozala na mwa lombango mpo nzela oyo ya masili lokola toza mwa mingi alors nazwi awa boye paka zola nkubu azola
motuni eza kaka ke elebo nini souvenir nini oyo ya yo oyo ezali ntango mosusu personnel ya koloba mpona moto oyo tobengi Koko Mangongele ndakisa na yo ntango mosusu kotalisa mpona nga personnellement Mangongele alebi Koko Zola yaka koyemba nzembo na ye alapesi nga tonalité ya koyemba baloyembo oyo ezoningisa mokili kaka na nkombo ya nani ilemba monene yango natanga ebi Koko Zola yaka koyemba nzembo na yo yaki nango nakoti mpe aleki mbango ayo ekota kati na ngai aya multiplier makambo oyo nga nasalaka awa na mokili c'est grâce à Mangongele epuis elembe mosusu ya monene ezali na ngomba ya liboso tomataka ne le 2 juillet 2003 mba liboso mangutu alobi ke tala na moyo komona mutu oyo aza mobikisi na yo mpe tomonaki mbango adefilaka 3 fois na moyo ezalaka le 2 juillet 2003 c'est Mangongele miso nange efungami nazomona makambo ezo ya liboso kaka na nguya ya nani yaza komba donc ezali ebele batambola matondo mingi mpe tozwi Koko Kauzei pesa mpe oyo ya yo souvenir ndenge ovandaki na molakisi Mangongele. Bon souvenir ezali makasi puisque wana azalaki mobikisi na biso puisque oyo ayaki na eleko na biso bilenge apesi biso justement oyo naza na grand souvenir bomoi ya seko kosa définir biso ki déplacement ya moto comment akoki kovivre na monde oyo ase protéger na corps oyo azali mpe ayeba ndenge akosala voyage na déplacement ya corps oyo soki ezwi mwa bokono puisque corps oyo nde ebebaka corps oyo nde ezokaka mais na kati ya connaissance wana oyo ye apesi kati na biso mpo toyeba le vrai Dieu oyo ayebaki nzambe ya bakoko na biso nde alobiki te esengeli boyeba nzambe wana mpo apesa bino lumière ya kowumela na mokili bozala na longue vie donc naza na grand souvenir puisque nga nde naza boye nayebiki na ye na lite ya kolibere mokili bazala na science oyo bakoko na biso batambolaki na moko towumela na kati ya mokili eza grand souvenir matondo mingi toleki mpe na buta mutu na biso apesa biso mpe oyo elembo na ye souvenir na ye nini oyo azalaki nango na molakisi bakoko lelo banzambe omo ya seko oyo bakoko na biso oboyi bakoko filme ya kekele ngai na koloba boye ndenge nayebeli Mangongele azalaki mbangu na kati aza na de bilembo na ye oetikela ngai nakoki kotika likambo oyo te elembo ya liboso ndako ekweyaka na États-Unis ndako ekwea na États-Unis Mangongele ayebisaki biso ke le 6 septembre nakendaki na kimbango na ndako wana kuna ndako wana ebomi mabebe ebele kuna batambolaka olie to batambola nde biso totambolaka boye bango batambolaka marche arrière bakonzi na biso baliaka kaka likokolo oyo mikwaba ya bato par conséquence ndako wana fesa nini ekweya wana le 6 septembre et comme le 7 a répété yango le 8 Koko Zola aza wapi Koko Zola nde moto akotuna Mangongele ke Koko les États-Unis baradar eza ebele ndako wana ekweya ndenge nini Mangongele ayebisa biso ke na fani na bino bozoyeba ngai te par conséquence nakoloba lisusu te ti ndako wana esala nini okweya wana ezalaki le 8 septembre le 9 le 10 le 11 ndako wana esala nini ekwei aya ayebisi ke lokola ndako wana eke libelela futa récupéré wapi ngomba na biso bangenge wana ezalaki bloqué na bato wana le 2 juillet oyo Koko Zola oto loba awa ayebisa biso ke tozokende tomona bilembo na biso kuna entre kimbangu na Yesu tomona mobikisi na biso toke kuna losambo ya Mangongele ezalaki kimbangu toyawa likolo ya ngomba oyo tontoyeba soki yo kimbangu bafingako na libanda tomona na bongola meso mwene soki Yesu atika na libanda tomona na bongola meso mwene totaka esika moyo esani ezobima filme oyo nazoloba ngo eza na RTNC moto abomi filme oyo koma na journaliste wana Rémi réalisateur batu babenga Rémi atia filme wana amana kimbangu kata moi na mama kimpavita bakanga beglise nyonso tozokola bakoko na biso tozokola nzamba bakoko na komwanza na nzambe abo ya
atondo mingi koko toko balola pe koko pe tozwa miawa koko pe souvenir oya koko lemba apesa pe oya ye liloba mpona souvenir mpona reconnaissance ya Mangongele souvenir na ngai ezali ke apesanga histoire oyo ngai nayebaka te na ngai mpe kotika koyeba te bapapa na ngai bayebisaki ngai te bakoko ya mboka na ngai bayebisaki ngai te mais ye aye koyebisa nga donc nazali loko esclave quoi nazotia bamabonza mpona vivre donc chaque fois mpona lala mpona prier donc mais ye aye apesi ngai connaissance ya histoire ya mboka na biso na comprendre logique ya bonzambe na comprendre réalité ya mokili donc nakoma à l'aise c'est pour cela na moment oyo nde tokanisaka nkombo na ye donc naza na chance nakutana na ye parce que azali grand esprit nde naza na chance matondo mingi tozwani bongo koko Tsangani Mpanzu moko ya ba AD ya administration pardon bolimbisi moko ya administration ya jardin ya ba messager awa lelo tozo fêter 10e anniversaire ya koko Mangongele. Alors tokosepela pe tozwa opinion na yo souvenir nini ozali nango elembo nini oyo tant soupe personnel oyo koyo kotalisa biso mpona bomoto moye ndenge azalaki na bato maloba mboka wa yo yambo napesi nanu mbote na baye nyonso oyo bakozwa occasion ya kolanda biso na mokolo mwa lelo na banza awa tozali na premier site ya bamessager oyo tobengi yango jardin social ya Lokongolo. Ça veut dire lelo so bomoni biso ebele ya baninga totondi awa tozali na kati ya kofete oyo babengi lokola 10e anniversaire ya hommage ya Vuluzi Mangongele ambate yebani malamu à travers mokili mobimba depuis le 20 juillet 2008 pour atikaki biso na corps physique. Ça veut dire totikala oyo totikalaki, ça veut dire nde lelo tokokisi lokola 10 ans oyo tozali kokanisa koko Mangongele oyo tozalaki na ye ensemble. Ça veut dire na oyo ezali lokola motuya oyo koko na bénéficie epai na ye yambo koko apesi ngai na bwanya mpe mayele oyo nayebaki te kasi na nzela ya koko Mangongele lelo nayebi ngai lokoso moyindo na uta wapi mpe lelo nayebi bokoko na ngai. Ça veut dire nayebi provenance mpe to mpe descendance na ngai à travers koko Mangongele. Ça veut dire à part cela apesi biso mayele mpe bwanya ya koyeba lolenge kani moto moyindo akoki kodévelopper esika azali sans ke Mongele azala. Ça veut dire atalisi biso makambo oyo babengi lokola matière première to mpe oyo babengi les produits du Congo. Atalisi biso toyeba comment exploiter les produits du Congo, comment transformer les produits du Congo. Ça veut dire atalisi biso makambo ebele, alakisi biso makambo etali l'agriculture générale, atalisi biso makambo etali élevage, atalisi biso makambo etali pisciculture. Ça veut dire atalisi biso makambo ebele, ça veut dire atalisi biso écriture o lelo non messager azali kobeta tolo bipai na bipai bisika azali puisque ezali première invention o l'homme noir aina yango puisque batamayele baleka papa Mobutu balekaki basala écriture ya l'homme noir mais bakaki te Kalbum Sentou Sédar Senghor balukaki basala écriture ya l'homme noir mais barecyclarité mais grâce ya Mvuluzi Kimbangu na nzela ya koko Mangongele lelo biso bilenge ba messager kobeta tolo ke tozali capable ya kolongola loposo moyindo na esclavagisme makambo etali enseignement puisque enseignement oyo tozali kotanga lelo eza enseignement na biso te puisque babengi yango enseignement européen, c'est-à-dire tozwa éducation française. Mais nous ne sommes pas des Français, nous sommes pas Congolais. Ça veut dire que tous ont éducation, il y a pas qu'on a biso. Ni en Monique non, Koko Mangongele a pesé biso bina makambaïke et belé. Ça veut dire tout pesika bonya na maele na baye o nyonso tout bazali kolanda biso bipai na bipai. Ça veut dire baye ba ki no lenge ni organisation auto zaki na ngo à travers biso. Surtout na makambo etali loka ba feti. Mais lelo soki to moni o to mona lelo puisque moi défense et kotaki kat na biso na baza sey banaki da kat na mokili. Mais lelo yo na 10e anniversaire ya Koko Mangongele na baza conscience ya batu to pe ya biso ezongi o ezo lakisaki esengeli to zala ensemble pour toyeba nini esengeli to tia likolo na mesa pour to développer richesse koko atikeli biso pour to mixa ekolo Congo pe mokili mobi mobimba la meso mwene mais na bakoko fimbu yake yakekele kochaki tembe bokase ke non suki koko azate ke non makambo ebunga mais non koko ayaki ni kwa former bakoko lelo biso bakoko to représenter Koko Mangongele puisque makambo to lo ba yene apprendre biso suki lelo to sangai na mokolo lelo ezali ke non to penser na ye en esprit et encore physique na
lolenge oyo tofandaki na ye nde yango moi tozali kotalisa bamessager nyonso esika bozwami na mokili oyeba korespecte caractère na principe cetadire koko kipulu na banza bisika ezali aza na kati ya koyeba yango freedom ezali mais tooluka nde vérité ya bonzambe oyo toprenaki à travers bakoko na biso na nzela ya koko mangongele soki tobombi yango mpo to tolandi oyo babimi lokola chadikel oyo tolobela ya biso moko cetadire omoni keno tobomba makambo wana mais awa esenga nde développement soki baninga batambolaki bakenda mikili mosusu ça veut dire bakende mpe koluka mpona kobakisa mayele mpe kokutana na ngai misusu na baoyo toza nango mposa mpo totravaille awa cetadire oka bisaleli toza nango mposa so lelo todéveloppe te puisque soutien na banza na kati ya liloba nzambe azalaka te mais one love oyo ezongi na mokolo ya lelo en tout cas freedom eyali totia nde bwana likolo na mesa toyeba ndeni tozala ensemble mpo toyeba kobongisa likambo oyo tobikisa ekolo kongo ndenge touti koloba wana nde ekotalisake tozali ya solo bana bilaka oyo totindami na nguluzi kimbangwe mais soki tozali kaka na ndenge oyo keno nde tomoneli yabidi ekozala mwa pasi na banza mwa moke oyo nazalaki na yango wana baninga nyonso oyo bisika bazwami oyo banandi biso sabadi napesi bino mbote mingi freedom bobele na kombo ya nza komba matondo mingi alors koko lingimba soki mpo kopesa liloba na mwa ntango oyo moke etikali biso oyo ya yo souvenir na yo na koko mangongele ndenge ovandaki na ye lolenge na ye na opesa biso ndakisala na ndenge na yo loba nzambe omoya seko ekotikala seko yakomoa nani ya nzambe oyo bakoko mpona mokili mobimba yozwana image ya koko mangongele bien koko oba comprendre ki koko mangongele shika teste grand homme yende moto aye na savoir asika yeyo aoshoko agomoro mwana ya papa matemale na mama dafumindungi ese maître oyo balakaki mokili ke loni akoya koteya bato afa tokotala monde na sika ye monde nouveau oyo babengi kongo ya sika ende professeur oyo molakisi na biso ya yambo biso nde balakisi ya mibale ya misato na nsima na ye mpona kopesa vive voir ya réalité ya l'homme noir à travers la nature. C'est grâce à Koko Mangongele qui nous a promis un monde nouveau qui s'appelle Congo Asika. Nous allons balakisi ya yambo ya monde nouveau babengi Congo Asika, changement de mentalité. Toyena vive voir ya olakisa bato capacité nini tozana yango kolakisa bango mabele mpe kolakisa bango likolo mpe kolakisa bango secret nini ebatami likolo mpe ebatami na mai ebatami na bangomba nyonso wana bakoko nde à travers Koko Mangongele nde apesi biso vive voir wana mpo tolakisa mokili tozali prêt mpona koede mokili na mayele nyonso oyo esengeli epesaka mpasi na mokili mpasi ke tobotamaki na elembo ya la paix dans le monde dans la paix oyo ya vive voir bakoko na biso bayebaki kombo ya nzambe. C'est grâce à Koko Mangongele qui nous a fait aujourd'hui babenga biso bakoko ba messager à travers le monde bayeba biso bayoka lolaka na biso ke toye kobikisa mokili na bilona ya nzambe à travers la nature. Mais grâce à Koko Mangongele il y a sangisi biso 449 tribus ekolo Congo ya bayindo nyonso mokili mobimba mpona c'est bon. Bueno, ya la reverse va a filmer ya. Ya la reverse va a filmer. Reverse. Si la va a filmer, no que nada voy a. Bebe. ¿Cómo la voy a tomar a chica? Bebe. Reverse. Bebe. Oui, oui. C'est ça qu'on a vu. Oui, là, papa, avec une veste, là, petit, là, donc, journal, c'est le comme on a mototé. Comme on a mototé, donc, c'est un mingi. Ah, window.
Koko Awendo. Koko Awendo. Awendo avandawa. Vraiment. Aho bakocha batembeza bana ba Awendo bakuna ba Londres. Na Mai, Antoine. Ndeko na ngana vyo Awendo tikila ngai bana Awendo kubanga ba ndeko. Nga kwa bana ngana ndo tala kapo. Vyo Awendo avandaka kanza. Ah, isika masolo ebanda. Isika masolo ebanda wa. Isika ngasa na ngana kumbia. Basta na ngapa na bana wendo kwa wendo akusanga la ni mapasa ali deba ke ngapa na wana vina nga siko ifonta na kama solo donc ba message que yo na kuta na kuta na changa ni de bandi boy kanja na yo donc boya pe mai kula mesa wango siko trobi to pa ya Rovens awazali Ekembe mkubwa Rovens ye azali moko oyo azalaki na Koko Mangongele banda uta na mboka Equateur kuna na Mbandaka na 1974 donc ok 77 siko ile kama auti siko musani ya Sudan aye bakuti ba basoda mo bakuti to ba ba chaîne mo so ba ye tennis so avec tennis d'argent ti aye comme ti na 85 ascolter bana passe la ngai wa ti to kona wa akeka de civil ninga ke lokuta na mbuta zabati kimbango o pefu o pedero mutafuna yaga kombo kimbango zama kama kwanya nde ma kola mesango yango oyo pena montre vieux no mutatikela nga o kopo kutumo vieux no mutatikela nga o na robane secrétaire particulier Mangongele ninga secrétaire particulier vieux Koko Changani Mpanzu secrétaire particulier à Koko Mangongele ndaso ya na ya wendo wendo pena ngami sisa wendo tozana Badara Bede Kamuna Motote Matondo mengi kasi sengo mingi awa toza na BDR na cité Badara epai wapi kurutu waiti koloba Mbuta Rovens ye azalaki moko oyo bazalaki elongo na Koko Mangongele batambolaki na ye uta mboka Equateur na Mbandaka uta 1974 nde akobakisa pe lisusu ndakisa ya kotalisa lolenge Koko Mangongele azalaki po awa tofete 10e anniversaire ya disparition na ye na nzoto ye pe akolobela awa liboso na ngai awa nazali na Koko Nsangani Mpanzu Koko azali moko ya administrateur général oyo ya liloba ya Nzambe ye akopesa pe liloba na ye ya kotalisa bomoto ya Koko Mangongele na tangu na ngonga oyo ya vivaki na ye ndenge azalaki alingaki nini bomoto na ye ndenge avandaki na bato pe akotalisa pe na mozindo lolenge structure toujours ba continuité de continuité ya programme na baninga banso epai bazwambi na mokili mobimba na ba messager nyonso oyo babengami messager de programme pe pona mokili mobimba na kopesa malobe epai na yo Koko Changani otalisa na baninga 10e anniversaire ya Koko Mangongele opesa opinion na yo olakisa pe na baninga lolenge yo omonaki ye molakisi ndenge azalalaki na bomoto na ye po bato mingi nano bayebi ye mingi te maloba omboka wa yo en tout cas yambo napesi na mbote na bato nyonso oyo bazwa occasion ya kolanda biso bisika bazala en tout cas mbote na kombo Nzambe bakoko na biso freedom bolingo wana ezala kati na biso yambo naloba na makambo oyo esengeli naloba en tout cas lelo na plaisir à trop puisque esika oyo tofandi oyo ezali mpena source ya provenance ya bwania oyo ya biso lelo tokobenga bamessager to bapanzisa yango ya liloba ya Nzambe ya bakoko na biso puisque epa na ngai eyerapi nga bina historique monene esika oyo ezali esika ya Koko Rovens esika oyo nde ezali esika oyo ezali source oyo eboti bamessager lelo tokomi ebele repani na 4 cardinaux ya mokili mobimba esika ngo ndenge oyo tobandelaki makambo eza mpena esika oyo outa ya grand-père na Malweka to mpe na Kasavubu esika oyo toya kofandisa mpena idéologie ezali esika oyo na banza mesa oyo bomona mesa oyo ezalaki na kati ya ndako oyo
ntango wana na biso bamessager tozalaki kuna na siège social te to mpe première site te mais esika oyo nde eza esika oyo nde osangisa biso biso ozalaki na ndako ozosangana na kati ya ndako grand-père afandi ofandi biso nyonso na se apartage connaissance to mpe mpona na mayele losusu après 10 ans nakomi su na kati na esika oyo erapele ngai makambo ebele antuka nasepeli puiske nzambe ayebi komokisa makambo na ye mbuta ya provincie tambola moto te ye nde apesaka esika oyo epai ya koko mangongeli mpona kosangisa bamessager nyonso wana avant tozala premier site wana ntango wana kuna tozwi premier site te kuna ezalaka na zamba donc awa ye nde atongaka ndako ya mbwe ya bato nyonso bomona awa apo bandako oyo to etongama ye nde atongaka ndako wa liboso ezalaki etage wana ekosangana awa mais après 10 ans après disparition ya koko mangongeli nandasi susu matami na nga na kati na esika oyo ça veut dire c'est que eza changement ya makambo donc koko mangongeli alingaki tozala na molimo tozala ensemble mpona koyeba ndeni ya combattre maye oyo eyaki kobundisa bakoko na biso to mpe mokili na biso ye alingaki mpena tozala na molimo mpe alingaki mingi toyeba importance ya misala puisque mosala yango nde ezali bomoto ya bato motu azangi mosala azalaka moko loki faible to mpe azali arriéré devant bato yango moni koko ya kolakisa biso valeur ya mosala ya mosala oyo alakisa biso liboso ezalaki mosala oyo alongi l'agriculture puisque yango ezali priorité de priorité oyo l'agriculture donc ezali base kwa mutu tu kolala kolamuka aresonaka na kolia nini nzala ezalaka malade nzala maladi nzala ya maladi ebele ya koloba eyali mai na ntango oyo tokomi nano tokoloba yango puiske ekambango tokoloba na nzala mpona miniti oyo nzala etake biso toluka ata mwani puiske mo tolia na force ezali oya nde tokobakisa matondo mingi ya solo mingi ya solo awa tozwaki bongo ya province tokozongola ye mwa moke bdr ye asimbi bo nzete ya bokoko oyo mpe atibele mbo oyo ya bokoko oyo koko nde bango elongo na koko mangongele babandi bafunguli etando oyo esika oyo tobengi badara ezalaka awa zamba pai boye yokana banyoka epai me lelo oyo mokili ekoma bato ebele yaya province mokubwa ya baleki awa waboye toko yo lokolo ozalaki na koko mangongele otalisa biso ata mwa moke bomoto na ye ndenge nini azalaki mpo bato mingi bayebi ye malamu mingi te na bamessager nyonso oyo bato bayebi awa na engumba ya kinshasa to ya congo bamonaka mingi bamisusu tomonaka papa nkusu tozomona mingi bakoleka oyo bakosakola mpe liloba ya nzambe me koko mangongele bayebi ye mingi te bino bato bozalaki na ye ovandaki na ye elongo awa tozo kofete 10e anniversaire ya disparition na ye na nzoto liloba na yo ekozala nini ntango mosusu otalisa na bato kibomoto na ye ndenge azalaki na bato alingaki ntango mosusu kozala kolinga nini mpo bato bayeba mwa moke moto wana tobengi koko mangongele agbo moro oyo bongo tobengi ye prophète messager ya yambo ya liloba ya nzambe maloba omboka waye oki soso oyo aleli soso wana aleli pamba te ngai na soso wana to na communication kaka esprit ya bato ya nzambe po ya nyama ngai na motu na ka osusi po kaka ngai naloba susu me ngai na kolinga ke avant ke ngai naloba nano filme mo yango kuna oki soso aleli ya deuxième fois ta mo yango kuna filme na mo po biso toya kosambela ifo mona biso na moi wana ke kolala donc ganza oyo eza mokolo lelo nzambe azwa lokumu kimbangu azwa lokumu na bakoko na biso makambo lelo oyo peti na ngai kianga na lokumu po mikolo ebele tovanda na ye boyesu orke babina ntango okufi na te miso totala yebaka kolo eswala azali kolo eswala nzambe
ye moko winde nyatindaki bakambo tout histoire ndenge ezoloba toza en face aéroport nazolobaka me sosozolelaka seki histoire eyebani nga lavanda na mangongele nazobisa yo garso wana nga nayebi d'abord na nga na mbana ndenge achangeaka bani koloba mamo makambo kimbango bomonaki yango ndenge nini akutana na lipasa na ngai te omona na pont Gabi ndako moko etage ezalaka na type moko restauraka omoni sur Sende na Kasavu na kwenda ko etage moko ezalaka mo station moko esala bakutana na lipasa na ngai wana ngasiko nauti kokima guerre à 3 jours ntango nauti guerre wana na kimi na mvula nini wana na 98 ok guerre à 3 jours moko ezalaka nayebi so kanja me nga bana na botama na mwana na film marque wana na kima na do momi na mwana kasa kwa mwana lo jawi abe team donc mwana papa mba boso moi si my France camarade parce na ba mère French na ba ni pour beaucoup la vie comme vous avez papa oui oza ya masolo ba masolo allo sengo mingi alors bongo pe bongo tokozwa lisusu tout à l'heure awa bakoko mpona tokontinue likambo na biso matondo mengi c'est au max c'est au max c'est le max. Bumba. Ah, c'est comme t'es moi. Sila te koko bongola maso. Wana. Bongola maso. Wana. Balati nini bango balati nini Afrika yo. Mama biso yo. Oh ngam Congo na Nigeria, na Angola, na Gabon. Yaka balata yo. Esengo mwa mkwalelo eza fête ya munene ya mongele tobosana mkwalelo te eza le 20 juillet et le 2 juillet tobosana badati wana te bilenge yo chika na kwalelo chika kosana nini bana poto utu baye bana ngola bayaki ya Gabon bayaki oto Amérique passé bayaki bongo na moyindo na Congo awa otelenga kwani otelenga te kwa mkwalelo ke mkwalelo mongele le fondateur de style mongele c'est moi qui me dis à idéologie comme mongele il ça tout en haïti mais idéologie comme mongele yango to bengi bino nyoso ba indo nyoso so lingola to malamu BFF alia atelier to alia oh chaussures oh costume oh Julien même si chaussettes et localité nzika oh et je sais comment dire je sais comment dire moi na mutu na mesengo makasi na ba konzi oyo basinya mikana na biso na bana komonyo so na pa on so timsika baye zamba on na bateli biso esengo tune esengo fuma na baninga so adimson bimba
et puis na papa bitando et puis na organe ya ba mbita zabantu ndemo tata mboma yotana mbe ko na bolingo na misala moi tant grand couturier AD falanga masolo pambongo ebele kataka boto yo kasuka bango na mesa esengo te donc esengo ezali to maboko pona ko ngongeni nini esengo na biso ezali parce que toza na reconnaissance ya maître na biso koko mangongeli grâce à koko mangongeli nde asali biso bamessager mpo tozala boye topesi kaka matono na baye nyonso baza kolanda biso na 4 coins cardinaux ya monde mpona bayeba vive voi oyo koko mangongeli atikelaki biso mpona mokili bayeba bosolo ya nzambe ya bakoko na bango esengo na biso nde yango lelo toza na kati ya makambo ya koko mangongeli yango nde elati biso bilenge epesi biso bwanya epesi biso molatu epesi biso nyonso tokokamba mokili na komo ya nzambe bakoko elingi koloba koko mangongeli asukaki kaka na bwanya te malakisaki 444 direction des études du travail mpona loposo moyindo azwa vive voi ya mboka na ye lolenge nini esengeli akamba topesi bakonzi ya mboka matondo mingi pamba te reconnaissance na nzela ndimbangu na kipavita ezali pena komo ya mangongeli nde yango nde epesi biso esengo me topesi bandinga nyonso matondo mingi na baye nyonso bazwi mokolo lelo tete tokumisa koko mangongeli oyo apesi biso vive voi ya bakoko mpona mokili mobili etikala sebo voi bakoko ndimbangu mangongeli tumoko tokani ngolomeso potomokeza basekretare bali awa Lelo kombo nanga sikali lo banzambe kokozola mokolo yemo yeyo kokozola yeyo yewana oamwa la voix qui chante des gars Lelo kombo nanga sikali lo banzambe bomba masika talopongana zalimolo yango lelo babengi ngali lobanzambe lelo kombo nanga ya sika lilobanzambe mangongele bapesi nga boyebi mabomba myasika nalibanga talopongana zalimolongi lelo kombo nanga ya sika lilobanzambe lelo kombo nanga ya sika lilobanzambe utamangenge kinombo kama tadimayo sena komba nzamba nguya mojalisi sena komba ona shungu nzamba koko mangongele nalibanga talopongana zalimolobi lelo kombo nanga ya sika lilobanzambe lelo kombo nanga ya sika lilobanzambe tikala seseko sena komba nzamba nguya mojalisi sena komba nzamba pungu nzamba bakoko na biso bapesinga webi mabomba myasi mangongele talopongana zalimolongi lelo kombo nanga ya sika lilobanzambe lelo kombo nanga ya sika lilobanzambe mangongele yalabuyalanga mangongele yalabuyalanga mangongele yalabuyalanga bapesinga webi mabomba myasika nalibanga talopongana zalimolongi lelo kombo nanga ya sika lilobanzambe lelo kombo nanga ya sika lilobanzambe mangongele yalabuyalanga mangongele yalabuyalanga bapesinga boyebi mabomba myasika nalibanga talopongana zalimolongi lelo kombo nanga ya sika lilobanzambe lelo kombo nanga ya sika lilobanzambe naboyebi mabomba myasika nalibanga talopongana zalimolongi lelo
kombo nanga sika liloba nzambe lelo kombo nanga sika liloba nzambe nakoyebi mabomba mya sika nalibanga ya talo mponga nazali boloni lelo kombo nanga ya sika liloba nzambe lelo kombo nanga ya sika liloba nzambe C'est là bon au camp. Ils sont là soir. naboyebi mabomba mya sika nalibanga talo mponga nazali boloni lelo kombo nanga ya sika liloba nzambe lelo kombo Déchargé sur mon téléphone. Hein? Mais c'est déchargé, d'ailleurs. 66 et 06. Hein? Tu peux te charger, moi, sur mon téléphone.